mingi baiki bozai kwa napso de partout à travers Congo lisanga télévision to pesino penza mokolo ela mo bino bao bozwami na est République démocratique du Congo, na Angola, na Maroc, partout vraiment. Donc on s'est toujours beau s'abonner massivement, beau aimer, beau partager ma vidéo napso et aux amis ni malamo. Le penza na cadre kaka actualité politique mboka napso Congo, tozali ko sola penza mai matali mboka. Dans mon amboka maître Bézi na penza to solo la sur la question d'actualité le lengeni ni Congo et kotambola na ki jako pesa invité na mbote maître Bézi mbote mama jaune mbote belé na pesi ba congolais nyonso mbote place bazali ko landa ngai na pesi vraiment mbote belé vraiment na pesi pe ba lauréat koko na nga o ya bimi lauréat na Sainte-Anne mbote belé vraiment na pesi pe ba no ba réussir na examen d'état mbote. Oui, maître Bézi, tout que les penza dans l'Assemblée nationale kuna, tout le monde va outil penza pour prolonger sous état de siège pour la 10e fois depuis que chef de l'État décréta état de siège na Estambo Kanabiso. Kasito komona tango mosusu ba avancer salami tango mosusu ba toba ko kufa. Tout le monde na est c'est comme si rien ne marche na Estango. Toko yoka bato mosusu pe ba roloba kozamala mo mingi soki mokonza mboka sukisi état de siège atala no penza ba nanyo baza derrière guerre à Est parce qu'il est là plus de 20 ans. Est un beau comme ça sera toujours dans la guerre. L'état de siège en Europe pour la 10e fois, mais c'est comme si il y a Malonga et Kotambola. Mais non, on a envoyé ça. Sécurité na Est. Ce qui moutoir au état de siège, c'est que Arolinga qui a un mot quartier. Moutoir à comprendre l'état de siège, c'est que moutoir au linga qui a un mot. Toboité, bambisca des amis Miki. Par rapport à 50, 200. Donc, est-ce qu'il y a tenté un Miki? Donc, l'état de siège de Salawana, donc, tout le monde qui veut faire la fête, il y a guerre. Donc, on est le maman, il faut tout le kimia. Tant que kimia est en mboka, toujours, on va insulter mon conseil mboka. Babanini est compétent, mais là, tu as état de siège. Pour aligner les Kimiens à la gouverneur à diriger à un militaire, mais non, ce n'est pas militaire. Au moment où les gens ont dit ok, infiltration il y a 20 ans, pour aussi cette infiltration il y a 20 ans, il y a blague. Infiltration il y a 20 ans, pour aussi ça il y a blague. Guerre ce qu'il y a, il y a Kambang, mais pour guerre ici les la ramalé malembe. Na ko yebisa étant que moto abundi et tumba. Na yebi guerre ndenge ezalaka na mbuka. Guerre ko banda, bobandi ko take bondo take ko etika na ya bambiscade. Et quand il y a muke bambiscade, batu ya mike. Donc on a donc etika la ya mike. Donc biso to souhaiter guerre ici là na mboka. Les lois on a quand même batu biso balobi non état de siège comme 10e fois. Mais maman, to luka kimia ou bien to tel état de siège. Pour les lois ceux qui kimia zate. Non est-ce que pas ceux que le guerre tomboke koti makas. Est-ce que l'ensemble là montaroya kuna akozalate. Montaro kenekela sa kozalate. Ni sala e kozalate. Mais pendant que ceux qui doivent être kimia, au moment où c'est normal. Souci na biso to lingi, ba peuple ya est ba vivre, n'engé biso to vivre en Kinshasa. Pour pas tout biso to lobaka, ba mona ka guerre wana te. Ba comment peut sur le terrain te. Mais biso ba to kena sur le terrain. Autrement la réalité. Makamwe ko sama na ba bune ba isiro ba goma, da ba masisi wana ya ba black te. Pour mo souta fa na mikila pota ko lobaka. Mais ayebi makamwe ko leka awati. Est ça le ko na Kinshasa te. Est c'est ça vaste. Ce qu'on dit, est ce qu'on dit, Kobanda Gomati, ici, et ça, vous qui est derrière combien de kilomètres? Avec le temps, souci Nabiso, Tokolinga, Kimia écoute en Mboka, Mboke Zonga, peuple congolais, Zalanenga, Zalaki. Mais c'est comme si bateau peut bazara derrière guerre à Est, c'est ça, bateau, Moko, Kaba Congolais, na bateau, super pays étranger, tout le monde qui, honorable Mboso, Senga, qui n'a pas député, Moussouba Bima, n'a pas groupe, Bakota, Bakoup, mais c'est comme si, Yokela Mboso, mais le problème est Yanine, il y a l'air à l'obi Mboso à l'obi. Le Mboso à l'obi, c'est que Mboso à l'obi, il faut attendre à Bango. Comment il y a présent ensemble lobby? Obi avant au lobalikambu, il faut que muto na zali. Tanga pe batwana. Na biso guerre maman mta ko sayote, bato politique na kana me bazé belé na kati. Pour nani bato ba linga guerre sama guerre comment la COP. Pendant guerre bunama iranium e ko bima. O comprendre? Coltan e ko bima. Donandenga magui, pe ba mindele misusu bazana kati baza ko sepela. Pour ba yo mona kité que ambassadeur ya Italie
alongwe awa akeko kufa na kati côté trouble ezali est-ce que so mona ke na kati ya makambu ambassadeur soka ye akokene ba province misika côté guerre ezali c'est ka kinaki na profit moko boy malgré akutanaki na embuscade donc on to koyebisa ba congolais nyonso on yo na kati lelo sécurité na biso na renseignement il faut ça na makasi et détecter ba nani baza na kati ya ba guerre wana ba hôtel ya guerre wana ezali banani batef obiki bakangaki bato mususu monde bien ba kanga bato mususu ba soda ba futa bango mbongo ya kolia mbongo ba soda batena ba soda ko mona na te ration ba militaire ko mona na te bato ebele balingi guerre sana nango ba mingi ba ko sepela te bato ebele o moni bato baza derrière la guerre wana biso na bino nde to na souci que peuple congolais o azana bene butembo ba masisi guerre sila mais guerre aussi là mon côté c'est là na bitumba. Oui, maître Bézi le lope ba congolais ba congomani ba ko déplorer to moni Air Rwanda et quoi atterrir na Goma. Babi pourquoi mboka oyo eko tubisa so dumoy mboka eko bundisa biso mais to ko mona kaka RDC eko renforcer diplomatie nango na mboka Rwanda lelo Air Rwanda eko kita na lobby na mabele na biso ba congolais na lobby na yo diplomatie politique eza ya vengeance te tondimaki te mutu la Mandela ko bima andimaki acha Peter Bota comme adjoint na ye tondimaki te que Mandela sera du pouvoir à maltraiter ba blanc non na diplomatie il faut boyer baka mutu regresser bino boyer ba façon nini boki ko kendelele yayi pour na ngongo yo tozana na position faiblesse pour monguna akoyeba na clarté pour tout le papier boy lelo to koloba oyo mais banani baluka guerre oyo et ça biso mo ba congolais o ba saki ba lié na ba rwandais ba musée ba na kati na moto aganga mingi oyo aganga mingi ya pepere do comme nani ba fana na banda lwana bango tu ba yi ba kadogo bangova mova ba o te mova te moto na bosse kombo na bango tu ba zaki ba to ba sala ki alliance na ba rwandais ba Rwandais ba yaki ba pose ba ki da position faiblesse mais ba ne ba ko teka ba ko trahir Congo et ça ba tout ba kene ko sala alliance na bango au moins la biloko wana mais lelo to ko lobani diplomatie autozana to ko lugate ke to continuer la guerre to Rwanda ko bunsa biso guerre ya ko bombama a bunsa biso face à face te au moins ce que biso peut ba diplomatie ba to ba ko na pas exemple mo so telle guerre est mi ba ba soutenir plus pour ba général la congolais o ba salaki kuna na est ne ba c'est RCD Goma ezaki banani yo monite ke pendant que Rwanda ngata ke biso M23 to moni Roger Lumbala kendaki kuna ako kumisa ba Rwanda wana biso moko ne to teka musée moko zo sous a trahira abomande ko na biso na ni masasu donc on a bilo ko na nyoso donc biso to ke na diplomatie ni un Rwanda zonga o ya sese boko yeba ngona mute toko lingana to bongisa to na position de force toko ba Rwanda ki pays ko poussa na biso te Rwanda ki na munu kwa koloba te Rwanda lelo soka du force azape derrière ba américain muto ko sayote pour basa ba américain le komi na Rwanda côté ma ba américain ba ko pese mutu makasi yango na ko biso lelo diplomatie avec équité biso to na temps wana te biso to ko lugana no kimi kota ba peuple congolais va se retrouver ba vanda mama bloko na biso to tsaka calcul awa biso to du moins chance père vanda mona ba Rwanda est-ce que congolais na Rwanda zani à l'aise ya solo tout na muta vanda na Rwanda congolais vivre na lobino congolais oyo na lobino ba infiltrer ba congolais na biso ba sangana ba Rwandais oyo ba rebella na pas biso vérité na pas exemple moko tala na Chan betamaki na Rwanda bana ba soutenir biso et ba Rwandais tout na muta vanda na Rwanda baliaka na bango batambola ba congolais ba ko tanga na Rwanda ba ko vivre na bango calme ba maltraiter ba duté ezande quelque ba Rwandais na ba terre na bango na nini ba sala système donc eza diplomatie moko za on ya politique bon mais na vie ya kotambola ba sala na bango ba tuelo côté tout na muto akina Rwanda fana na kata Kigali soka lobi ke ba maltraiter ba congolais na Kigali akosi
Maître Bézi, tout le monde chef de l'État qui a séjourné à Dubaï, tout le monde a photo qui a circulé, chef de l'État Makolongo, qui a Émirat, Makolongo Babi, Bakoloba était un chef de l'État, qui a commis qui tissa, à 5 millions, tout le monde est Makolongo. Donc photo est lobby et belé mingi. Makolongo pour multiplier. Omoni batu belé bazaba zoba. Na Congo tozana ba bololé. Ba pays islamique. On a ébissio pour ngana kinara musulman. Na kata achad na pas moi libalfanya. Na pays islamique, mosquée na bango ba benga ngo ya lieu sacré. Muta kota na sapat na mosquée azati. Ba kota toujours pieds nus. Ata ba diaspora bazana poto ba yebi. Ata la kata mosquée soko sa chef, au sa président, au kota pieds nus. Au mona ba Kadhafi, au mona Saddam Hussein. Au monde a roi ya Arabie Saoudite à côté de pieds roi ya Koweït à côté de pieds. Donc ezali culture ya église d'Abango. Donc sur une église d'Abango islamique, islam. Na islam sur il faut que ça ait une ambition, sur que ça musulman. Ambition sur le maboko sur le makolo. À partir de Liban on tire ba sapatu na yo. Neti lelo bakimbangiste bazala na baka soki na kimbangiste na kati il faut tirer ba sapatu. Ne ba misima ba bangisa ba tolérant ba ko ti appelle mutu soit la dit sapat mais islam ya bongoté soit dit sapat ko kota té tout le ba blog musu to fondara té tout le ba makambo ezali vrai c'est pas dire que ça information que le président de la République a kendaki alors les sapat que ko senga mbongo faut les sapat c'est fort maman na biso mboka ko vivre na mensonge té mboka ko vivre na ko inaté mboka ko vivre na bolingo ne totonga mboko. C'est pas dire que ceux qui nous ont information le baguette mokonza mboka akei kuna na Dubaï a balongole ba sapatu akepi non c'est faux. Parce que na kati ya Koweït et na kati ya mosquée. Bari na mosquée na bango. Na mosquée kuna ba ko l'accès na kati ya mosquée, il fallait ko tapieni. Oya lobi ki ba ko na sapatu na mosquée ya akatanga loboko. C'est ala kata photo si muta ko na mosquée na sapatu. Maître Bézi lelo yo ba IFCC ba ko tomboka penza na likambo ya ko kotisa Kadima comme remplaçant ya Corneille Nanga babi chef de l'État so comme pour ça la bongo ekoza mabemi to mon pe kaka tumbi ba ko benga na penda na likambo na c'est comme si ba se retrouver na poste kuna na seni de bité makambo a seni yo kala te to ko kota année électorale na so to ko poussa na mapona mi 2023 to rozaka na bambilinga bo na website bata FCC football so mi do ko rolo batin bilo tshela biso abe malumalu abe malumalu na zongi lisusu Rambo 1 bo tshela biso Rambo 2 bo tshela biso tato yo ngoy mulunda bo tshela Rambo 3 bo tshela biso nanga banani ba BBC début ya ba makambo élection ya seni eza bata peut perdre bata police kanambe soki bango bazalaki na honnêteté mais lelo makambo ya eko tambula malamu ya seni le bango ba manina mabe yango moni ba sort dango yango élection 2006 ce qui vérité zalaki batika ka bemba na pouvoir na 2011 ce qui vérité ki bango tika papa Tshisekedi mais pourquoi bango ne ba badi ba magui oyo donc bango ba ki ba corruption tellement bango ba yebi corruption ndenge sala makakuna ba bi ba réalité seni yango ba o tele melango po ba yebi ke ce qui ba tie muto za crédible ba ko zoité yango ngana ko loba boy poto longo la Rosar Malonda ezalaki deux églises telemai et protestant na catholique bango de ba marché ki tolongo li Rosar Malonda ma Rosar Malonda déjà aina 6 points kaka bato aboyaki catholique na 5 na SCC mais to manifester to cela kini balongo la ki est là pe ba moni Kadima bato ba ko linga yeti bato ba ko sepela na yeti pona ko boya que peuple un jour bato ba kufa ba zoka baluka mutu musosu mais c'est comme si mutongo pas changer mutu ce qui va ko kangama na Kadima ba ko mona ko la profit zali ce qui va ko tika Kadima bato ba ko mona ko la profit zali pour ça la bien faut ba longola ye nga moko pe soki na za mutu ko Kadima na ko se retirer na nga pour moto nyos pour na za na nga na boya na ba problème pour tellement déjà tension ça déjà malamu te. Vous comprenez? Babylone vous savez Congolais ba ko tala ba ko wele intérêt na bango. O ko tala te à venir à lobby ba ko ko sala ma beli ko le ko zangatina.
Ce qui me lobby, Rosa Malonda, il y a la longue tikiti. Besoin de l'ingani. Élection, il faut avoir un bon uniforme. Batouba Salama qui va se retrouver que l'élection Salami, il y a solo. Tobo il lobby na demi. Tobo il sous Batou, Bakoufa. Tobo il sous Batou, Bazoka. Comme président Félix, c'est notre président. Azali mon légende, Azali mon démocratie. Il faut à la démocratie en Malamu. Oui. Avec ce que Félix a organisé une bonne élection, et vous allez Sengo, et vous allez Sengo, et Sengo pour le peuple congolais. A organisé une élection qui toko. Mais maman, et qu'on y ça monde entier. Yo quand ici bateau nyo so balika ba député. Mingi ba zoate. Mais ba yana ni ba yana magui. Tala lelo na tala na te tando na to komi obine mu keba lo alela ka bo zongi selangelo ko na ngai. Combien de bateaux ba ya rolelaka. Ngana yebi ba député beli ba zoate. Député Mokoye na Kinshasa Sika, a sali pas même na district ya Lukunga, ata inanete yoma Luku qui voté. Ah maman, tous à la batte. Mingi ba leka na magui. Na yebi puissance ya moi na moi so na wifi ni moleka. Est-ce que on dit wifi na Rokatan? C'est fort. Mais bateau ba leka ba tumso otanga ba leka wana na Lukunga. Ba zoate. Comme ba seki ba petit ya Hippolyte, on ba tia bango ko tia. Bango yo mona bi mokonzi. Donc c'est ni moi nomination. C'est ni la nomination le coutant. Yo mona bi président abimi président mais asaki ba député. Adjoint na deuxième vice deuxième na abimi na deuxième position mais asaki ta député mi balé. Yo muto azuite au kangi provincial au kangi national. Au kangi pe Sénat. Mais élection mabi. Que loko biso to boyi be élection wana yango to ko lingani ni makile tanga lisusu na Congo te makile tangi mingi pona makambo be élection bat ba kufi mingi soke na cimetière na ba cimetière etondi pona Hippolyte Kanambi na banzala na koboma na ba marche est-ce que to ko yeba ke ba Rossi mukendi ba kufaka pona makambo baboya ki glissement po glissement ki ngi mangwa seni ba luka ni élection salama. Il y a un peu de temps qui bango, biso to ba démocrate. Nous avons pouvoir au la démocratie à solo. Les bat ba boy, ndeki ba boy ki makasi ba longwaki chef de l'état pa boy aboy pe kadima, ndeki bat ba manifester. Bon, trop ça la tu vois. Pendant que to okanga ba ko bloquer. Yeba ke mikolo ko poussa là. Quand organiser l'élection est raté ba lobani ni glissement. Glissement na botani makila. C'est ça. Bat ba ko kufa. Là si tu comprends. Chef de l'État le bamon lui le bamon ko comme le so poussa na suka émission na biso maître Bézi to ke mpenza na ngambo yo ya mikili ya poto ya ba combattant na biso wana to moni mpenza bokechu wa yambo to moni essaye mo bambule belé ba combattant poto ba boyaka ba concert ebeta na mikili ya poto pote kabila kabangi azaki na pouvoir ne azaki balobaki boui mboke ko ta ba boyaka on a yo posani question na ba boyaka bandeko babeta na poto pona est nde bato bakokufa ezali bongo ba combattant ya poto ezali pe po ba musicien na biso pe ba congolais bandeko yembela poto ya kutu wana te ba olo ba nini ba boya ki pense que bato na beni bakokufa bi comment bato bakokufa bino ba ko sepela ka boya ko bina ke boya ko bin sakabato c'est ça ezali bon lelo yo tomoni ba boyi liso ba boya ki fallait beta mais fallait beta ki la télémela qui peut ouais rançon na beta concert na ekuna na poto kuna na mikili ya poto to moni na France ba boya ko pesa ouais rançon visa lelo peut concert à faire ego les aller annuler mais Kofi Bokechu babi baza déterminé babi Kofi ko beta concert na poto te maître Bézina habité ce qui démarche on ba ko ça les ali ma beto be malam omoni loko ya batwana ngolanda na bango te mais na répondre tant que caramo oyebi mboka oyo moto alingi mboka akotika kuna aye kobundela mboka awa ndi Arma Tungulu andima kotika mboka kuna aye kobunda awa lelo tokonore Arma Tungulu akokoma héros mpona etumbu akufi mpona mboka oyo susi na bango elaki nini guerre na este esila kimekota na geste bitu bato bakufa susi balongoli siko makambo wana eske wera JB Wazekwa Kofi
héritier bango bunda guerre po ba sisa guerre bango ba soda ezaki jalousie balobi ke so bango ba beti eza bien te bandeko na biso bakokufa pourquoi bango ba kobeta kuna bango pe bazonga Kinshasa so bona susa bandeko matanga pe basalaka po ba yebo lingi mutu ana place na mutu yaka ne na matanga na mboka na ndaku na ye jeune kufelinga na ye na ndaku na na fa na ndaku na lo ba ote so ba na susa ba ko fanda na Kinshasa ba beso na lobi ba maman mais c'était rien à voir na bisa ki ba tu déjà bien avant na ba ki potolo la pouvoir et Paul Kanambe senga ga ba manifestation to tamboula to bima sacrifice ça mi ba kufi mais lelo to ko lo baboy Félix a du pouvoir bango ba continuer ka ki combattant o pas ko so pouvoir ki combattant ko sala na soukate et là on est fil attaque film à Jésus silaki so ko landi bango ba ko sangana pe ba ye ba ke formation militaire ba ke ko bunda kuna na este ponga na koma ka sur le terrain ngana bundela ka mboko na kata mboko wona ya ko ina ko sala ki motema mabe moko na tongi ba kotelo bana bango te ya ba réalité vrai bitumba ba bunda na mboka na bitumba bunda ko libanda te mama na lobi pendant que ba kufa na este ba contribuer na ni yebi sangai to moni groupe mo ba diaspora ba ye ba bi boto ke tala ndenge folke tomboka ki to pesa ta biloko ba sali nini mama wapi kozaso ba sali kozaso ba rassembler ba mbongo ba bi wapi nombre to ba sana poto so ba sangisi ba chekaka 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros combien ba roti na ngope na Goma ba to ba se retrouver ba sali en ba sana ba intérêt po ba mona yo ka ko lukaka ka base ou le succès. Mais il y a mon idée de papa. La vie, on dit de papa, on a tellement de papanzanaki. Mbo, l'icône mangue panza bango. On a mon arasu qui me c'est moi avec Odombo, babuna, babuna. Na o nani commandant ceux qui nani et te commandant nani o ba bien ce commandant nani ngwana jeune sous moi na général o akufa babuna likola mbongo soki maman mungala mtabomba kimbongo est-ce que baki na bolingo ngai omoni ngai msaka bato basala ba fantir ngana ebisaka boyi mukolo bako touche ata yo so ba toucher yo po ba ma misisenga ki pango te na sino ba tanwa na di e bongo so ba ko beta famille na yo babuki famille na yo babuki pe ndako na bino batumbi pe ndako na bino po mutu mususu bo sale mabe yo sepeli ye ba pe na bandeko na Kinshasa ba kotika pete yako to lobi moyinya congolais aka congolais yemoko mboka ko bungana ko swana te mboka ko bungana motema mabete mboka ko bungana bolingo na bomoko nde to kotonga mboka poni mboka ko avancer te oya comme chef de l'état ba o ba traîner opposition ba quel ba opérateur économique boya na biloko ko liati mais pourquoi pas est-ce que okolinga ba solo ba est-ce que olinga mboka avancer ou bien reculer ce qui est là Félix a réussi et ça bien pour les Congolais mais ce que c'est l'échec ça passe pour la biso ngala lo baka mokonzi o ko yaka ka bongisa mboka na ko féliciter souci na biso ça kaka ke mboka bonga pour continuité Congo za kaka ba lumumba ti le continuité ko zala et loko to boki ne lettre R Hippolyte fala longa pas azaki motema mabe na biso alinga biso ta pe ndeko na biso ti mais là to komi na bandeko na biso to sala ni to soutenir Moïse ako sambila maboka Moïse ko mokita mais bana Israël ba simba Moïse que to basimi ba matisi Moïse maboko force yé yo ko bisayo bandi kona ngai o bazala na poto na ba masebele ya ba combattant benga na peto sololaka na bokechwa ya yete yeto swane ni ngama na ko swane ni na bokechwa mutu na mutazana maturité na ye azape une éducation yana ba tusu ba éducation te yana mutu a éducation ba insulte et peut sa solution te sur le changement au fin mutu bwana yo so mona mande to ba bunde tumba bunga na l'équipe bona no finga yo ba ma be et sans step buna nenga ba bundaka la kisa mutu ke mboke ko tambla ba bebo yeko sala boye za boye yo so mona bango basana ba argument ba ramana ba argument te ndeko foi lu azana Kinshasa ba epenge ba petit mso ba niko ba na ba fa na Kinshasa ba circuler na boma bango ya mboka na bango soko ngo position yo sa opposition pour que le peuple congolais périt par manque de connaissances
lelo bato mosusu bakoma kosoutenir muzitu ka badiaspora bakosoutenir lisanga bonganga mais lisanga bonganga na muzitu batrahira biso omoni ye conscience oyo bato baza nango mutu aza mama akoya mama muzitu abeti badiscours oki discours ya muzitu mutu mwana poto okumi place oyo inajibe oyo seple oyoka discours ya muzitu place olinga wera me okolinga oyoka discours ya muzitu mabe muzitu asala biso mabe lisanga bonga baza mais lisanga bonganga lelo soki na kufa eki gouvernement banani ndo okumisaka rosi mais gouvernement balisanga bonganga boma rosi est ce lisanga bonganga démissionnaki atalaki intérêt personnel na libongo na ye na famille na ye muzitu lelo ayaki muzitu alakisa eloko asala malamu mpona kongo na mbongo azwa ata ekole moko atonga ata biloko enini atonga azaka na bambongo na ye enrichir na kati ya kongo yango na yebi na bino biso lelo tosunga mboka tokosunga mboka na koyingana te tokosunga mboka na kofingana te tokosunga na mboka na bolingo soki tokolingana solo ke mokoya na gloire ekoya na kati ya mboko mais bato telema baza mitema mabe donc oyo omona mutu ayini yo osali ye eloko te ka asplika bango babele afali ti naki na rien à voir avec fali ti lelo nga na kuta nanga na fali te atinda bato ata 2 fois 3 fois atinda petit na chubu garde corps na ye alukanga na boya na ngai nasalaki yango na intérêt ya mbongo te nasalaki tant que congolais o comprendre donc oloba teke lelo le biso défendre mutu bo oloba mpona tokoyeba oyo ekoya mutu mosusu abia akolanda oyo te mutu mosusu omona ata komai na commentaire na obesi so na zio na kobeta natali na mutu yango nakotima ntina moni ye mais alinga na boma ye pourquoi so na identifier à partir ya Facebook na koidentifier kombo na o na koidentifier mbala mo bacamarade eza facile mpona yeba ndako na o mais lelo okuta pa na bino yo kimi mama nene mosusu azwi double ndeko na mosusu mbage kwei omona mais oza le mobala afingaka mutu te mobala solosolo liki bitumba yaka bobundamba na moko obango bafinga bato ya buzoba nga naza na baran wana te nga susi na ngai mboka échange yoko privé okoki koboya moninga abeta concert na poto te mpe poto ya bino te eza ya bato nyonso soki bolingi baboya kobeta boya na kisa baya koboya babeta aboso désordre salemi nalobi boye yo koboya mutu na mboka bapaya abeta te est ce que mboka ngo ya yo mpe soki olandi plupart sont des français babelge bachange banationalité bino so bachange banationalité mpe bolanda mamba kongo pourquoi yo kotombola na drapeau na zaïre zelaka soki esala mokili o zaïre siko bona bapasseport congolais pourquoi omoniki bana ba mayeli te mingi wana bazalaka na bana matirité te bana mayeli te mutu aza na bwana omona mutu aganga soki kaka bontali passeport nebi congolais obundisaka bato onga na zaïrois adala boyebi histoire ya zaïre mutu abebisi mboka se mobutu so mobutu azalaki malamu akosa coup d'état te mpa kasavubu aodirige mboka bien pendant mobutu azwaki te suka ye wana mpo omoniki babuketu baya bato bautaki bamboka bavai na mboka akovanda na bwatu ake basali peshe biso tobotani na kinshasa ne ici grandi ici tokoexplike bato kinshasa moto abomi mboko ya mobutu akutaki babiloko ebele eloko mobutu asala malamu kaka unité mais vie sociale banini so mobutu abomaki leo yokomisi drapeau ya zaïre okomi zaïrois bon wera aza ni congolais okobundise kwana makasi na mnoko ebundaka na libanda ya bagroupe kotumba bandako ya bato babiloko ya bamindele so bongi kotumba mboka botumba basoza comme na bino guerre moke kuti bakolelaka bana mike ya este bolingo eza te jamais tomona baivoirien baalgérien banani basalaka biloko oyo bango basalaka baza nde na bacomportement omoni nayebisaka bato ngana mosusu avanda boyebi denema nauti ka ville boye na temscar na koti nanga boye petit mo mbala moninga aya mbangu abi vie nasepelaka na yo mingi ngabi osepelanga mingi pwani wana ayekutanga soki na osolola mpona so bacontactere abi vie ndenge olekaka na bayoutube na olobaka nasepelaka na yo vie wa modele abenga peme na bivie nde eza na kosomba contactere wana te ya fou nabi abi vie sosomanga lelo après une semaine eziki ngabi petit asali bon point nde na pusani abi vie nayebi kote bacontactere abi ezali mais toke nano na maison nanga tokomi na maison na ye abi maison nanga apesi ngai 5 ya poule okompani abi na bolingo oyo osalaka mpo na mboka mais nayebi so leka moko mosusu so nazwi contacteur pesanga limeo na otindelo contacteur omoni bolingo alandika na intérêt te mais atengaka te kutuke azwi nga bongo mpo
a cassé moninga na ye yango na ye bisio mama ceux qui ka toza na bolingo Congo oyo kozala malamu mais ceux qui bolingo eza te yo mona wapi table ronde et simbate toke Sun City tu vas table ronde et simbate conférence table ronde et simbate manifeste dans la 67 de simbate nini conférence nationale Sun City tu dis ça qui en 2013 oya dialogue te nini consultation dialogue non consultation avant dialogue à ça en 2013 ça wa o bata MLC ba kotaka consultation na bosali comme monango et simbate to yesusu 5 ans et simbite to yesusu mosusu ya union sacrée simbate to sambela na bia to sambela pona mboka union sacrée simbate zela to sambela pona mboka tout ça va jeûner prière à 7 jours. Mais tout le monde qui voit Félix Antoine Tshisekedi na lobi boyi kosambela jour mabe mboka eza na mabebele makile tangi trop ba martyr ba kufi trop mobu nzambe siko fa kitangolu na ye kwa kitisango faut sala ba jeûner prière pendant 7 jours to sacrifier mboka pour na président lobaki siko biso ba peuple Israël là ba lela ki nzambe longa bona bombu na Égypte. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des gens qui sont belles qui sont vivants, qui sont martyrs, qui sont donc ma belle équipe. Maître Bézi, comme nous avons fait émission à Bisso, on a Isaki Penza. Maître Bézi n'est pas un seul qui sur Matali Mboka Congo, on a un concert au Penza combattant, à côté les Mela, à Télémela qui ouera, Tomoni ouera, Banila qui visa naïe, Tomoni sous Kofi Foua Beta. Ba côté les ménages babi este guerre ezali bato ba ko kufa moyen bato ba beta ko ba mise ba beta concert ezate Maître Bézi comme na suka monde de la fin na yo parce que TV ezali ngomba monde de la fin na lo ba soki to na bo moko nde to tonga mboka na bo moko nde epesa rande ba malamu ko privé muninga beta concert na sens te soki 15 ans solution moi mona na gida bato wana bazana mabota na bango biso monde to mona pas na Kinshasa comment to tika bango ba beti to yebi ya ko sala sentiment na pour aller ça wana ezalo ko entreprise na yi pour aller sa foyer na yi siko yo mto na souci ya mboka mais ya ka bunda wati ya ko bunda lo ko mona ko bisa pe batu ba peuple congolais vraiment na ko yipe marche a failli le lobby les 16 courage c'est la démocratie mais vient n'a fallu la bête mabé mais donc ça marche il bien ma sanitaire il y a un intérêt personnel il fallait faire ça la marche à ram à ça marche il y a ne pas ba sosse ko kita à ça la sous ma covid ne pas relier ba $45 ba marche ndi yango wana ti au moins que viser ça te vous comprenez viser ça la personne va tout mbote numéro de téléphone est plus 243 90 266 95 22. Bah congolais nous tapé ce numéro parce que Matondi mingi bonda qui sont de partout à travers Congo lisanga to comme na suka merci na baï Kenya sont besoin qui partout dans le monde entier to sera toujours beau s'abonner massivement beau aimer beau partager ma vidéo so et vous appelez ça malamu mingi merci na wazaki na sima caméra Gédéon, merci. Na un tonton doux de caractère, mon vieux David de lutte, vraiment mon vieux. Bola Moule qui est belé. Je vais même pas social depuis les États-Unis. Merci vraiment. Merci d'abord de soutenir dans mon moment de difficulté, mon moment où on passe au Togo les Cameroun et le Roland Zambé, Tokolonga, 6 ans dans la Diazola depuis France. Mon vieux Victor Capé, Sangano, ce qui nous a besoin de Tokutani, Namiko Zalikoya. Bye.